Bon dimanche à tous les internautes, bon dimanche aux amis, bon dimanche à la famille, bon dimanche Lubumbashi ou en tâche. Bon dimanche, nous avons Fleur Nabino. Merci en tout cas, vos ébélés et tous vos landela mam nanga boza scotché na page nanga nga pena ningi bino mingi bientôt no zonga parce que irsila fo azonga so ezaka pona nga mona nga na benda mo 2 semaines mais na irsila fo azonga classe na IPC ko benga makasi. Merci en tout cas na héritier Watanabe pour la considération en tout cas to yaki pour la mambo héritier et c'est Kendaki merci na Bachali, merci na BH, merci en tout cas l'équipe Mobimba et merci na Daniel Massaro Yatina ya chaki pena paquet. Président Daniel Massaro Yatina a chaki paquet pour la signe ça rapproche dans le massif. So da kende sans la ba faire aux zonga bon. Donc il a fallu pour pas bon mon qui très bien toi qui ça qui peut bonne relation et merci la fallu pour pas mon qui lobby même podium surtout dans Kofi Olomide ça l'a bien et légende d'Abisso Davido avec qui l'accès qui est mon pas on est makambo pour ni ne prophète chez soi en tout cas mon photo de kango biso mon photo honora artiste na biso tant que baza vivant et ça là il a bien comme mon image à Davido so na zaki on a pena na ngana zo moi na snapé na Davido mais na raté to landela programme ne pour irsila za makasi dans landela ba calendrier ba artiste to landela pe ba Davido merci na moi Michel la bouche pour yo considération en tout cas moi Michel la bouche nanga bande ko landela nga fort na za trop busy na Tumbashi na so ça ba reportage ba relation peut toujours quand ça ba relation il y a bien et ça la biso vraiment bien na za pas bundu qui n'allait pas mère de mère tout ça naza logé en place nazali na bungite naza merci na bandina sa page merci en tout cas la baone sozo benga ngai bazo interpeller nga il y a quelques chats fouettés na Kinshasa wana ezana ba tu belé nazo bon tout le bateau tout ya tout régler quelque chose va passer on en a des trop et il y a des gens qui cherchent à salir les noms des gens, les familles des gens, les enfants des gens et la supporter mingi. Tant yango nazo mona te moto azo benga, na mona te moto yo pesanga conseil lo bake. Mam sou c'est ce que la biso na mona te moto azo calmer ba mboa, na mona te ba mboa bazo benga nazo mona te. Et quand on va s'énerver, ba tout sous cochonner bango et puis na mona bato ba yo senga ba pardon de part et d'autre. En tout cas merci nazo mona na katalushi bon musika pe ça la que tous attend en réflexion tous attend pour réfléchir na mambo belé merci je sais bien ton calendrier na biso ezala kaka et ça la que tout va nous tambola chancel mbemba na ngai chancel mbemba bonio nabi ke ero ba entraînement ba ligne mais ozo monkenga ozo belela te merci tout le monde na kin to benga na kin musale sili merci pe na ba sponsor ebele ba soutenir biso bozé belé merci maman Carole Aguito Sonas la Sonas oblige Déco Kizita chef nanga merci à toute ma famille merci na ba onyoso bazara vraiment toza ini na kwa na biso to pesa na ba idée en tout cas qui na biso équipe pour la té on est toujours dans les bonnes pages na biso page Nabiso toujours, tous à la ramaille la page Nabiso. En tout cas, les jours au lendemain, les temps, ils ont réglé Nyonson et temps, ils ont relaxé Biso, Naninde Ndoki, Naninde Satana, Naninde Songe. Oh, c'est la rapache à Tongaka, c'est la rapache à Salarabo, oh, Manikinda, Ateka na Braza. Maintenant, ils ont réglé, maman, petit à petit, ils ont réglé, Biso to Samba, na batu to Samba, Nzambi. Et na maïne na Biso, on parle pas. Tout tika andesco temps et règlement nyonso temps et l'axarana ninde nani ba explication monsieur ezarana sans cette montaleki à lobby pour son mbo aleki à lobby yo pour comme on le expliquer ni ya ni mbo c'est mbo asolana mutu te donc voilà dans la considération mon bato apesa na biso di respect ma caste yo mon na bambo comme sous ko za fille mo ya respect on se respectera en tout cas na ba Lubumbashi vraiment ba fanatique nanga ba ote yanga si ça faut za ka ningo zalaka eza bien en tout cas na so respect auto ça la na ba émission na biso ba fali poupa so ko le kana TV si c'est fort oye ba ke ba te belé ba tala rabino ne na confirmer que ça na ba te belé ba to nyonso ya niveau nyonso
considération eza makasi eza na bato mosusu babanda kolandanga balandanga depuis horizon contrôle nakutana motu moko esinga sintia ngai na banda kolanda depuis kala 3 ans yango oyo nalandako kaka ye tuka merci na bandimi boze ebele merci na bafanatike na ngai ya awa fille moko kuta mipesa kombo na nga Christelle Kapache esengo. Merci en tout cas na bao bazo soutenir nga tozalaka ensemble tozozonga karaté bomona biso karaté soki lelo telobi okuna tozonga topesa sous position te mpona bakadi ya bacontre molema en tout cas biso bamadame Cynthia Kapache mama na star doxade en tout cas nazaka dans le bon nazosala po esala biso bien mais na bino bapeine na bino nyonso en tout cas merci pour la considération tozala toujours ma page nga nazosepela merci en tout cas bon dimanche na bandako bon dimanche dans le Seigneur bon dimanche na bato nyonso bazolanda biso bon dimanche à toute ma famille bon dimanche na bakopine na nga Patricia Nzaou bon dimanche en tout cas boze ebele bolandanga bolandela ngai en tout cas Barlette Mouloa motema Jérémy Kazadi maman na bébé merci en tout cas tozalaka elongo merci na lingi bino pe mingi na bashikala pe na ozonga nanga merci na Papi Séoul merci na Trésor Poutou merci baonos ba bibiso awa ezalaki vraiment bien dumbache l'équipe bien na sepeli makasi nga Cynthia Kapache wabino donc on sait quand ça la musala dans les bons et tozara ba meilleur surtout tombate surtout général major surtout na boya 0 dans 0 nga pena na zo ngote madame 1 mais 0 na zo raté merci bana maye tozara toujours bana maele mais maintenant on timba frère nongo Henri papa boya kotala Azana bomoi Kolo Yesu alongolinga soni Basi ya Yesu akabelinga bomoi Boya Boya kotala Azana bomoi Yesu Kolo Yesu alongolanga soni Basi ya Yesu akabelanga bomoi. Bisous. Bon dimanche.